via juinga to koti na ndako ayebisinga landu yo zali koko soko moninga na za malili zala malili soko moninga na zali moto zala moto yo ndimi mutu lokola papa nkulundu fo ake nozana mwasi ya makango makamba basi ya makango yele na generation na bino ba mama nyonso mutabana mema mbongo ya dot ngai wete ba mama nyonso mutabana ko pona bango fumo longo sauf mama bibi mutapona ye mama mwilu atinda mfumo ndongo na wisa après ngai wete mutakinaka na dot kolanda lo yengete folanda ngai nalala na mfumo ndongo nalala na papa nkuluntu nalala na papa mfumo mbanza ava ba mama ba elala na bango sika moko na bango bana donc na kokosa mana makambo ya lingombo yote ngam na sali lingombo na papa mfumo ndongo. Et c'est par là, à relater que l'ingomba et salama n'enkamba te. Et salama n'a bamba nanda kuya papa et jeune kinzolani musiyanda. Place papa mfuma longa bana kosa. Au foot. Ba premier culte na bango bana kosa la na terrain à transam place basali pain victoire. Et place mfuma longa la saka premier miracle na e a bendi matiti ba continue grand-père. This is Ibamu 21. But we go comprendre babia fumudiangena na papa nkuluntu loka ba boko amina ba fleuve pouvoir na biso ba okabango na bayombe. This is Ibamu 21. Ozo prétendre que la futur président de la République faut ça kana moi charisme kuchaka maboko na poche soko zo solo la ya sala ere achana maboko na poche devant mfumo ndongo besingo menuso inanime poye azamu yombe papa njomba ngwa kukafuta kutudla moko mu poche donc muyombe ya pamba afa atilo maboko na poche to lingi yete jamais luka bandi lulendo boye tala bakabala parce que musingo mesuka kangelo likambo fo nzamba za la pembeni so nzamba za pembeni te okeli fe. This is Ibamu 21. Yango na ebisi binoge na monde entier ba premier escroc eza ba chrétien tsamba limbisanga puisque so basa na problème ba soka coloration spirituelle ba latisia mais basa mono likam so ba latisia coloration spirituelle pona ko embrouiller ba to ba ko poser ba question. This is Ibamu 21. Yango na ba na église kimbangu c'est osala ka tension mingi ya kolobake mukonzi ya bule te fulo baka mukonzi ya babule po likambo esalami eza makambo esamaka mingi na nganda lotoko na banganda ya diamba tofo bengaka mukonzi ya bule na kati église kimbangu na moma oyo azate donc eza ba idée ya batu basangisaki na kati ya batu wana ezalaki na bato ekolo mosusu te moto ekolo mosusu azalaki kaka moko Zeka moko papa mboyika na Grégoire nalobaka ngo chaque fois résolution ezali conflit ya bayombe na besingo. This is Ibamu 21. Lelo yo obandi ko dénoncer ba fewa yamona mutuna na ngai et nini yo constater que entre temps na participation yo pe lelo yo o dénoncer makamoni so esarama et lo nini motivé pour na. Merci amis téléspectateurs Nandenge boko pesaka biso nzela ya bokoti na banda kuna bino pona kolanda biso na émission oyo tribune spéciale lelo to yambi bongo invité na biso oyo to solo na elongo na mazali koleka kati na église kimbangiste parce que
qui quand même rôle moko où ezali considérable na ndenge ya évolution ya crise oyo tozali nango lelo kati na église kimbangiste natina wana na kokende molai te po ete nakoka permettre nous de découvrir invité na biso ya mokolo mwalelo na pesi bongo mbote papa mbote papa mbote na merci tolingi ol yebisa ba téléspectateurs bako quand même ko identifier yo kombo na yo les nani po te bako kozana na likanisi na invité to yami mokolo mwalelo bon ngakomo na ngalando le besungo bayebi naza chargé de mission difficile na bango wana muta ko changu tembete peut-être mutu soki aza fudirwa akokolinga aloba oyo ayebi yango nga nasepelaka mingi propagande oyo ekokosala ngai eza maloba na ngai na verité nga nabimisaka mutu akokocontredire yango aza te mingi bazali akoya bon aza na ekimbangwiste akoti peut-être afingaka mfumo ndongo bia afingaka mfumo mbanza bia circonstance moko ya maladi ya mtu komse kimbangwisi mingana bana za kimbangwisi te naza musingo poko botama na ngai nazobotama po bato balinga bayeba kobotama na ngai ngata na botami na hôpital ya Kitambo mutu bakomaka liboso avant papo ya bota ngai akoma ezalaki mama mbanza mama mfumo ndongo mama nkulutu papa nkulutu na papa mfumo ndongo mpona nini bango bayaki ko na tana mbotama na yo elingi elobaki balie ezali ou bien eza ndeni po bato mibakoza na ignorance mais nasepelaka mingi na investigation na mfumo simo na baki nguta zanis nao chez nous les besingombo kosala na yo commentaire yo lingi mais toza na balien familial na baclan na biso alors ngai nabotami hôpital ya Kitambo botama na nga naza mwana ya Kasavubu na baba Sandoa pa tozalaki parcelle ya coin ya papa Lemena deuxième parcelle ya ba oncle Nsakwameso koko Lufuma troisième parcelle yango ezalaki ya ba Mutaivon Mbotemunzi la famille quatrième cinquième yango ya biso sixième pa boyokaka Sandoa ex Sandoa là c'est Pandela kobima na nga hôpital ezaki ba coïncidence moko papa Lemena na bomwa na ba photo même ya puise kangamba ba photo na ya nga ya maternité na kobima na nga mfuma mbanza bango na koko Luvuma oya bota oncle Nsakwameso c'est ça donc ngai nazaka fier ya koloba te ko non peut-être kumo kezwaki nga na yaki na maladie mfuma longo ebenga puisque nazaki maladie mfuma mbanza ebenga puisque na finga ki intel te donc nazali mwana oyo abotami na mbongo ya kimbangwisme alors biso na bomwana nazaka fier okoyoka papa mfuma longo ayi mama balandi bino kokesaka na oya kaka nlando outu apo mfuma longo bano benga kaka nlando papa nkulutu kaka nlando sauf mfumo mbanza mtabana obenga ngai mfumo akanda ba mama nyonso nkaka mais sauf mfumo mbanza na yebaka tina te alors tina yango lokolo senga explication na koyeba ngo ndenge nini ezalaka na tamoko puisque ba grand-père wete bazaka na aptitude ya konomela ya konomela café na bango na Bravo même na Memling babanda ko kenomona nkako amadio iye na nka wanzungasa mona nka todi comme la petite banon memanga mingi bakokende bazomela ba sucre na ba café na bango yaka jour moko boye papa na ngai papa nkalamvuila jusqu'à bala mama na ngai leki papa nkalamvuila aye papa mfuma ndongo azobenga bino kawanzungasa lobi to abenga biso koloka za mwana simoki mbango do fa benga biso risque bo non faut to sa kombela tina biso kene lo bake omoni biso te
bakati non tokende kaka papa mutabengi basiso melati bakoti na voiture bango bankawanzuka sa bakoti na 500 cadre ya grand-père wete so koti na voiture ya papa nkalamfula yake na moto eti na monkoto tokomi na monkoto nga na fanda nga na libanda puisque ça problème bango ba grand-père nga na ibiti na fanda nga libanda koke no kota na basolo na bango ti papa mfuma longo abengi ngai kaka nlado babi na kishuni loko no tika na libanda nga bite omoni eza masolo na binonga labi kota fo boyebaka makambo na koti na kati ya biro na ye bato oyo nga na kuta ezali ngasi kambu na papa maboke bwetusa boyasa te me bwetusa papa mfuma longo apose nga question kaka nlado ntango bozalaki kuna na bravo na memlingi likamu nini bango balobaki kabi non kawa ntunga samtabaki yo zobenga ye bobenga bango noki noposa makila ya simoki mbao ya seki alobi na bango mbuta wa ntunga sa mbuta kwa mado ye mbuta uwete mbuta todi omoni muto na lobaka na omoni session abaka na bino ke momeli masanga tumbi zamba yeyo bato so ko bazali alors bonga pe tant que bon mwana na chaka ngo makate bon ebite eloko na lobilaka ndengwana na fanda na ngai alors so ba makambo ezo ya lelo yo na sekaka mingi tant bato balobaka mutu mso akoti ngai na sala boy to kumona babala ya mona justement question na ngai ya mibale ezali ya kotuna yo ndenge nini yo yebeli crise oyo lelo ekoti kati na église kimangiste est-ce que ezalaki déjà destiné toleka na crise ou bien ezali bato nde basali yango crise oyo? Merci Fwafora. Nga nalobaka chaque fois na mokili oyo nzambe asala eza na bato mibale baza na lukuta ya makasi koleka mokili mobimba. Premier eza bachrétien, deuxièmement eza bacouple. Mpo na nini lelo bachrétien soki bazoswana bobimi mpo pose bango baquestion bazwi coloration spirituelle bakotisi mpo na kobloke bino bato kopose bango baquestion mpo boza na don spirituel te. Bacouple so babundi na 2h du matin itumbe bimi libanda soko pose bango question oh ye mutabandaki oh ye mutabandaki okoyeba mutabandaki te. Donc faut la sage pour comprendre. Donc yango no moni christianisme échoua na monde balobaka vérité te. Problème bazo wela mosusu albati yango coloration spirituelle. Donc crise oyo ezali crise moko nalobaka yango mingi faut boluka yango na fable de La Fontaine. Eza un impact ya Bible te crise puisque bato ba créer eza te ko non papa mfuma longo alobaka na biso ona non nalobaka yango ezali histoire les loups et l'agneau na les corbeaux et les renards. Donc agneau azomela mai na ye excusez loup aza likolo mais loup akiti na se abi mais pourquoi ce problème mayo nga na somela mani abi non maye utaka boekita kanga na sana se alors soko yote donc ban secret na donc moni donc eza neti makambo yo bana babotami disons ba oncle babotami na bas fleuve quoi obazo Sibir histoire des loups et l'agneau. La raison plus forte est toujours la meilleure. Raison en moi et continue quelques-uns à pouvoir en place ba koti et comme histoire des loups et l'agneau. Donc les ali kamba lukango na Bible était histoire crise qui mbango faut lukango na fable de La Fontaine. Bon quelque part les corbeaux et les renards bateau et entouré chef ba ko pesa opportunité à réconciliation té. Ya on a na ba l'église qui mbango c'est au sala ka tension mingi ya kolobake
mokonzi ya bule te, fo bolobaka mokonzi ya babule, mokonzi ya babule mpo likambo esalami eza makambo esalamaka mingi na nganda lotoko na banganda ya diamba, fo bobengaka mokonzi ya babule. Mokonzi ya bule na kati eglise Kimbangwise na moma oyo aza te. Donc eza baide ya bato basangisaki na kati ya bato wana, ezalaki na bato ekolo mosusu te, moto ekolo mosusu azalaki kaka moko, azalaki kaka moko, Papa Mboyika na Grégoire. Nalobaka yango chaque fois résolution ezali conflit ya bayombe na Besingombe. Na ndenge nini papa la conflit ya bayombe na Besingombe na ndenge nini? Soko lingi na ke na histoire yango musika pona ya nango na pembeni ezakaka yo. Ata na mukuse po bato bakokozo mwa idée tango lobike conflit yali ya bayombe na Besingombe. En bref, o mekana nuko kopesa biso parce que na tuni motuna est-ce que conflit au bato moto ba créer yango o pesinge ya noke bato ba créer yango. Olobi ezali ya bayombe na Besingombe yango na tuni lisusu na ndenge nini? Batu foto kende kana mwa détail na batu bakanisaka église Kimbangwise eza nini. Abako oyo kaka bako, c'est le début du commencement de l'église Kimbangwise. Abako. Alors, tango ba grand-père wete basola kana ba mesebicho pona kosala église Kimbangwise, papa mfumalongo bango sebisaka ba walombo ebisaka bango ke soki bosali directement église bozala marginalisé, donc bozala handicap makasi malambo sala net mutuelle moko loka caisse de part donc basala ki abako. Alors les Besingombe s'attendaient que mutu akozala un jour mutu akozala président de la République Papa Nkulundu. Ndenge mamba eblage Papa Nkulundu ye mutu akozala président de la République bonako. Or na makambo ya Nzambe bango bayelaka makambo ya mokonzi ya mokili te, bayelaka makambo ya mokonzi ya molimo ya milimo. Alors Papa Nkulundu na tour na ye apistonaki Papa Ngufulu po azalaka parsec na ye Papa Ngufulu Kawalombwa ayebisi Papa Ngufulu lokola yo ozo prétendre kozala futur président de la République, faut ozalaka na mwa charisme kotiaka maboko na poche soki ozosolola ya sala erreur atia maboko na poche devant mfumu ndongo Besingombe nyonso inanime po ye aza muyombe. Papa njomba ngwa kukafuta kutudla moko mu poche donc muyombe ya pamba afa atilo maboko na poche tolingi yete jamais luka bandi lulendo boye tala bakabala parce que Musingombe soka kangelo likambo fo Nzamba za la pembeni so Nzamba za pembeni te okeli fe. Alors tant ba ko se concerter ba moni fo ba sala ba mon plaisir ba yo ko président Kasavu. Alors eloko wana etikalaka dan na mitema ya Besingombe biso kanisi ke okozwa ngo fo Musingombe moka leko soki no pesa ngo muyombe. Voilà début du commence même pas mfumusi mutsoko makambo ya ebinete mais aloba mukolo mo ke conflit ba yombe na Besingombe bandaka la tala conflit ba yombe na Besingombe place bandela. Alors tozo kende ba ko comprendre ba bia fumu diangena na Papa Nkulundu loka ba boko mina ba fleuve pouvoir na biso ba okabango na ba yombe et c'était ça. Conflit c'est ça. Ah ba yombe basali vicaria, ba yombe basali boye, ba yombe basali bo yango eti lelo. Nas. Soko na komi po na lelo yo. Na lelo yo ngai na kamwa mingi tamba baloba ke ba pona intel incarnation, bona boye. Balinge epingle place wana na kati église Kimbangwise incarnation oyo bat bakumisaka. Bon, et ça difficile parce que Kimbangwise même sa grandeur nani grandeur ya intellectuel nae mutusuka komi Kimbangwise ndira koma intellectuel pouriki. Batu bazolo banini ke Papa Simon Kimbangu Fumudangenda azali incarnation ya Papa Simon Kimbangu.
alobaka na 1918 akobota mais ndenga ba grand-père bateyanga abi même nkalunta de la yebi incarnation ya papa Simoki Mbango na papa dengena papa Simoki Mbango bimla grand-père wet patonga lingombe grand-père wet abi ngana tangi te kwa madu atangi te surtout plutôt ça lingomba ba doyoke la biso te di bondo azali awa lingomba ba papu ezali awa ba pevandongo ezali awa nani akoyoke la biso pour dans l'état bangunza msazo sauter moto puisque congolais n'ingaka spectacle abi foi mwana na yo moko makila na moko nani ongwazi byangenda papa Simoki Mbango apekisaka bana na moko akoza na Centreville te peut-être Luanda Congo Brazzaville be Kinshasa na ba Centreville fuba sana l'intérieur kwa yoka kanda na likamo kwa to lobelango après pour pouvoir na ye alinga kotinda na Uganda esengaki papa Simoki Mbango cédé na entendement ya moi grand-père c'est ça yango libéraka papa Mfumandongo ezate ndenge na yoka papa bobe alobaki non papa Simoki Mbango asalaka testament sala testament te sur demande ya ba vieux et tango alingaka bana musala na ye asimbaka mwana ye boye ba mati likolo 3 fois bazongi ayebisi ye ngenda soko lati nzoto na ngai te okosala musalo te incarnation yango oyo bana yebi o bato musu bayebi nayebi na ngati eza bandenge na bango alors soki olobi mpona makambo ya nani oui eza na babiloko mingi bato bazosepela me nayoki ke makambo ekoti na justice mais soki eloko ekoti na justice bato oyo babimaka mingi na plateau ya télévision mokolo wana bakozala te peut-être ngai lando bakobenganga me nyonso wana batiaka lofundu bakozala te mpe bayebi mpe likambo yango te alors conflit wana ebandaki ndenge nini Fumusimoni na nkamba alobi bato nyonso basali na batata na biso abu pia aye na bongolo oyo nyonso basali na bapapa abu pia sauf wana ye moko ayebi bango baza bato mibale oyo atiaki sauf mais bato mibale wana basali te bakufi nayebi te mpo na ye soki eza bénédiction mpe malédiction moto azwaka idée ya assemblée générale oyo obengaka résolution c'est nkanzinga oncle nzinga kinsukulu na repetaka ngo mbala mbala oyo bino bokumisa kwa assemblée générale esalama place moko te yango ebandela na lopori na ndako nkatodi elongwe lopori ezoya mwa moke na masimanimbe sote komi na commerce ti na lac na bureau ya papa loso ntango elongwe na commerce na bureau ya papa mbuyika na mta finansaki yango esalama na kisasa na nkamba bakendeka kaka kotia manzaka po mpe mfumusimo na tia manzaka bésitation ezalaki mais résolution esalama esibla mitu ya bato fumu Dieudonné fumu Jos na fumu de Pulka poto prépara succession ya mfumu zaka naza clair donc eza nango te obona eza donc résolution quelque part nga na benga yango lokola na koma omona yango lokola Obama ba Congolais Obama aleki na États-Unis bazosepela tozwi président mutu mwindu na États-Unis mais Obama na bino impact nini eza na bino po Obama bato bavote baaméricain mais sikoyo bino bozokumisa Obama akosala nini na RDC nga naza combattant IDPS mais malamu nakumisa président Joseph Kabila puisque akozala na souci ya RDC akosala banzela akotonga bopito akosala makambo ebele na kata mais Obama akoya na awa te aya kokumisa donc résolution ezala kwa Obama donc na église bato bazosepela résolution ye eza mibeko ya besingombe eza mibeko ya église te bango fo basepela na principe méthode yango eza mibeko na bango wana eza mibeko na biso c'est la coutume donc na kati ya coutume yango bozomona mfumusimo na komi na mwa ba difficulté ya kokutana bandeko na ye na coutume akozala chef te na coutume jamais okokozala chef
puisque on okuta na bato ba bi coutume koleka o za mkonza ba ndenge ni po ba bi mbota mabe makambo nyonso na yo za mkonza ba ndenge ni. Donc, en fait, résolution et ça là qui n'a pas préparation et succession, il y a Papa Zako qui a gagné bitou. Parce que n'est-ce pas c'est clair. Pourquoi tu me souviens linga pour la maloba secondaire non? Ça garde traditionnel. Pas mangane psa rabino que nazaki mbangu c'est ça musingo. Donc gardien il y a tradition disons ngombe selon coutume. Et puis ce que taliba mbuta ya besingombe. Basa filière mingi na mfumusimo te bagena pa mfumusaka pa mfumusimo lo ndokeno. Parce que ba kenso ba kekuna to solina ke chinois to zuma gambo to zango bezo. Donc ba tout boza na ignorance était. Ya on a ba kan église ki mbangwise bato bon bato mingi baza ba mercenaire bazo ya kwa yebi ke so na sali boye bona bo église oyo monaka na épinglé ka moko. Foi boza la canabitude ya kotuna origine église ki mbangwise. L'église Kimbangwise mutu moka kokoma riche na mbongo yo ba wete ba tiete ba kwama de ba tiete wana ebisaka bino donc loba kuto benda malédiction ya génération à génération pona kindongo wana pa ibatu bakendaka ba epi makambo ya salam o mfuma longo salate pona bato yo ba premier volontaire ba chaka mbongo na bango kwa senga pa tata na bango donc l'église Kimbangwise mutu akoza la riche azalité. Donc, combo ya église qui m'a enrichir l'église qui m'a enrichi, et ça, et donc, on va bien la courte joie. Mais dans l'avenir, on va bien continuer nos places. Peut-être, si on pose une question, il y a pour question à jour à battre, mais on poser un calendrier là. On ne peut pas incriminer dans ma belle ngomba. Toyakuna mais pour cela qui te comprendre nengo pesibiso et yano natina na résolution mais bon résolution et koti lingomba ezui scission pour la malaya yambo église qui mbongiste des tendances lelo mokili mobimba na yebité to évolué depuis 2002 lelo to komi na 2010 na yebité lecture na yo ya situation et là on dit sali lelo yo o dénoncé o nyonso et salamaki lelo yo dénoncé parce que au constaté ni bon batu mingi bakanisa peut-être nazo se sentir lésé ngai ndenge nazoloba nalo au fond tout nanga eloko nini esali ke ozwa chance ya koleka na presse po nalobaka na ngai nalobaka na nga banda kala même na centre na fandi bato zo tout nanga nalobaka oyo nga nalobaka bato bayebi nga te bakanisaka circonstance mtezo lobisa ngai nga naza mutu ya circonstance te naza mutu moko naza lokola océan nalingaka mingi salite te malgré naza mutu eko église Kimbangwise bato bazosepela na scénario oyo église Kimbangwise ezocéan te etombokaka ere elingi donc ngai na se senta lésé te puisque naza fonctionnaire église Kimbangwise te nakose sente lésé na likambo nini mais nazoloba naloba na kuria mais papa Landou limbisangai na interrompre muke na enchaînement na yo parce que au lobby bien que on se sentait les étés mais vous avez participé pour la vous préparer successeur et Sakai negozolo bango mais bon subitement après les lois au bandit ko dénoncer ba fait wana yamona mutuna na ngai et nini yo constater que entre temps na participation na EP les lois au dénoncer makamoni sur ça et là on est motivé pour na on a que des musiques moi muke musika bona zonga lisuna sima omoni tanto bandara makambo yo eloko penda o epesa ngai boye parce que nga tant ba vie balobi oncle tout na premier point de presse to salaki parce que ngam daza conseiller ya ongle lutuno bat ba betela tolo te na 3 secteurs ngam tata conseiller na babilo comme souye
nayokaka mawa soko oncle na nga na komi ndenge azali wana ngepesa nga kanda moko bato bakomprenaka te puisque nga clan na nga eza clan oyo ya oncle Lutunu. Donc ndenge nazali awa Lutunu c'est mon oncle, mwasi na ye aza mwana na ngai. Donc ntango nazomona baproblème ezoya lobi eza na histoire mo balobaka ke bajeune bayokana baboma bakulutu na bango nyonso, mais jeune moko abombaka kulutu na ye ntango nyama ye kokufa bapebe komba nyama te, me akimi na zamba akelakisa kulutu apesi komba nyama bamonaka ye jeune ya mayele. Alors nalobaka na bino liboso ke nga nazali Abraham te. Kolo nzamba yebisi eke bakoboma Gomor na Sodome ya niamuki akebisa kaka neveu na ye Lot. Mais Abraham mpe bakendaka nzela moko na Lot te, bakendaka muna nzela na ye, place wafu bo comprendre. Naza Noé te balobi asala arche ye akesala ngo na mokili mpo aluka bato bapose baquestion. Oh, mais basala ngo na peme na mai okesala ngo na peme mokili mpo nani. Donc on dirait quelque part bazalaki na moko baégoïste. Yango nazo expliquer yo eloko epesaka nga boye naye kotala poza likambo ya clan oyo chose ya coutume. Nga na clan oyo nazali Tekolo, clan oyo ya bafumuzaka na clan ya mama Nkuluntu naza toujours Tekolo, na clan ya Laza naza toujours Tekolo, on a bengaka lundadila nkaka naza toujours Tekolo. Alors donc nazali loboko eza na mafuta, loboko eza na pembe ya mapasa. Omoni problème yaka ndenge ni ntango tokei tofandi babi non tosali point de presse salami kazulu tunabi problème ya Fumo Paul na yo kaka yango pa ya Fumo Charles tozaki nga na de Grèce nga mutu esalaka fanya. Mais comment se fait-il ya za tata likambo abu akeno yo kango pa ya mwana tozongi na kije na posaki ba question oyo lingaka kozala tembe bona mboye siko esengaka grand-père wete ye mutabokola bango bamfumudie na bamfumunani ye fo aya koloba ke bana wana baza bana makangu boye na boye batindi ngai na repetaka ngo mbana mbana batindi ngabe kaze ndando ndabaka mbuta wete express ezwami tina masimanimba siko vya zaki na petite sona komi azwa kadena teli banda afane na ndako bonga kompe na ebaka vie na ngai sona koko na zongi na pisibango azate plus ou moins 19 fois la 20e fois na batindi nga na ke bato bafandi vie faloba express pa na komi na masimanimba via zwinga tokoti na ndako ayebisi nga landu yo zali koko soko moni nga naza malili zala malili, soko moni nga nazali moto zala moto. Yo ndimi mutu lokola papa Nkuluntu fo ake nozana mwasi ya makangu makamba basi ya makangu yele na generation na bino ba mama nyonso mutabanango mema mbongo ya dot ngai wete ba mama nyonso mutabanango pona bango fumu ndongo sauf mama bibi mutapona ye mama mwilu atinda mfumu ndongo na wisa après ngai wete mtakenaka na dot kolanda lo yengete folanda ngai nalala na mfumu ndongo nalala na papa Nkuluntu nalala na papa mfumu mbanza ava ba mama ba lala na bango sika moko na bango bana donc na kokosa mana makambo ya lingombo yote ngam na sali lingombo na papa mfumu ndongo. Et c'est par là, à relater que l'ingomba et salama n'enkamba te. Et salama n'a bamba nanda kuya papa et jeune kinzolani musiyanda. Place papa mfumalonga bana kosa. Au foot. Ba premier culte na bango bana kosala on a terrain à transam place basali Pain Victoire. Et place mfumalonga la saka premier miracle na e a bendi matiti ba continue grand-père na se baké mon séjour à ba mort pendant 45 jours
kakwamba leli asali matanga balakisi ye histoire église ndenge kozala quelque part na koya na malédiction oyo abesi ngombe ndenge ezali pour éclairer bino peut-être bozolinga boyeba makambo malédiction abesi ngombe alakisi ye bamakambo ndenge ezali yango moni vi azalaka mosu ake mobulu mosu azongi weta aza teti boyo na bo ayebi makambo alobelaka ye donc ntango na ye kozonga na lobi na bango ke vie azati na bengi kazulu tungabi vie abona ye bosala na bino ndenge bolingi mpona mo ndenge abi abona ye et c'est parlant kazulu tunu alataki moto wana ya koloba mais kazulu tunu abloka bato place moko alobi ke makambo ya papa Paul toyoka yango pa ya papa Charles est-ce que bato bakoza mayele te so botali résolution ezali makambo ya famille bokeno traité na famille siko ndenge ni yankazulu tunu kotraité yango na kati église ya bankawisa bakeno traité na famille kawisa ne va pas se mokimbango donc église lelo ndenge ezali soki intérêt ya bayese ezali basangani na famille soki intérêt ya bayese eza wana te famille église scénario bozomona yango nazoexplike bino eza problème ya église te nayokelaka église mawa ya makasi même fumusi modelo aza chaise spirituelle mais yebaki chaise spirituelle eza lokola eza makambo mokili te ozwiki mokonzi ya milimo ya bato na mokili faut s'entendre que un jour okokufa bosoki okufi oyo akoya soki alingi ne makambo yo otikaki te sikoyo barenard nyonso bana okubi so oye bakende balonga na église donc yango wana ebisa oke place na banda komona ke bavie bakokotika biso na berere ngai nazalaka na badiscussion na bavie na biso okondima te me bankawa nzunga biso tofandi tozodisikite donc okondima te okomona pena ke mende obayebi ngai te bamona ke te landu suna me ngai nazalaki soko na ye kawa nzunga aza na kati na centre be na nkamba soko na ye quelle que soit grandeur na yo soko ni yango na benga ba musu baza ba premier suspect baza ba premier suppléant te soko na ye kawa nzunga ba genga kan landu to soli na ki chinois donc oyo nga na yebi yango na lobaka boza na tribunal ti boza na tribunal soko bobengi nga témoin na ba mystère caché zali et puis jour wana même pouvoir en place et komona ke na kati église Kimbangwise eza na bato mususu basemokaka pe na président ya république na bamakambo église Kimbangwise na ndenge donc nalingi nazala pressé ya kolobela yango te nalingi nazala naloba yango na justice yango nasengi na pouvoir en place jugement oyo eza na gripe ya Kasavubu nakosenga mingi na président ya république bien baservice spéciaux ya président bamettre bamoyen en jeu batia presse efilmaka rotation ya jugement wana président akocomprendre ke nakovivre na Bakimbangwise ndenge nini yango nayebisi bino ke na monde entier bapremière escroc eza bachrétien nzambe alimbisa ngai puisque so baza na problème bazwaka coloration spirituelle balatisi yango mais baza mona likambo so balatisi yango coloration spirituelle mpona koambrouye bato bakopose bango baquestion boza venir na problème ya testament nalingaki kokoma wana na kotuna motuna ya tokokoma wana na testament mais papa lanu tolongwe toye tomoni ete ya solo résolution eyali kaka baprépare succession ya papa Sakou po ete akoka succéder un jour, c'est-à-dire en éliminant les autres frères oyo pe bakokaki kozala baprétendant, notamment papa Dieudonné, ainsi de suite. Mais likambo ya papa Paul. Moi je pense, pardon, faut qu'on m'a posé une question, pourquoi, mais
bamfumo Charles babotami na maman Vete, bamfumo Alphonse babotami na maman Pauline. Pourquoi bazali banda? Faut poser une question pour comment na mfumo Paul. Mais parce qu'ils ont fruit à résolution de mimi makamwana et éliminer d'abord bao mususu bazana droit héritage spirituel te simanango ba écarter pe ba mususu wana soit disant parce que ba adhérer na résolution te. Donc on peut ba écarter ba pour s'adhérer c'est trop dire. Problème ezaki nini? Ndandu ndako papa Charles kende pa ya papa Charles ye mtaza na testament oyo ezolakisaka mfumo Paul aza mwana papa nkulutu te nakenda nakuta ye na ntongo asala footing de compte solola alobi na ngai nokolanduli po bamesanga koloba ludi kikilu nakomba tata mwana mpe molimo sana testament eza na ngai te naza nango te aexplike ngai ndenge mfumo ya mbanza alobela bango parce que basalaka voyage mona bankazi lutunu ko mfumo mbanza abengaka bango éclairer bango bavie na biso bakima nayeba mfumo Alphonse abaka mbula ezobeta me nakipa teke mbula ezobeta mfumo mbanza alobaki na bango nini yango wana eza babiloko moko ngai nazosepela loko ekoti na justice ndenge nalobi yango na justice oyo ngai nakoloba okotala bafudi roi soko likambo ni bayebi donc eza makambo mosusu eza lokola tofina nakokopesa bato matière ya réflexion te na lokola comme na justice nazoprie mingi po mama Hélène nkombo na ye Hélène Nsasa eza lokola nde di problème bakombo ezala significatif batemo nga naloba bayebi résolution bango wana mpe na kobenga mais on a posé une question pour tout le monde. C'est-à-dire que le président de la 5e commission de l'Assemblée générale a eu l'Assemblée générale en Salama Wabi. Il y a un article qui a résolution. Il y a une résolution 8 ans il y a une évaluation. Il y a une évaluation Assemblée peut monsieur se compte raté na monsieur ba ko tandenge ni puisque eza na coutume yo bino ba on a ba na église kimbangu c'est na ba pasteur c'est ba pasteur na ba loin de Dieu puisque so que ba pasteur na un exemple typique il y a église il y a Pevanlongo ya papa Onda kufi azui neve na Néron a héritier église grand frère ya papa Onda Mayuku aboyi bitumba bakeko swana jour net le 12 octobre na biso ya baona na kati ya banzanzambe na baona ba pasteur en Pevanlongo ba se concerter ba bi papa Mayuku papa Néron bokende libanda ti bokoyoka na bozongi so boyoka nte to tie mutu mususu mutu moko a réconcilier ki bango te bake kaka bamoni ke gato ekokima baye kozonga mbala moko Néron tika Néron nga nazaka kanoko mena zanga nasi bakoma koevolue no bazwa discipline et pourquoi pas l'église kimbangu ici pour l'église kimbangu ici eza na conflit eza na incompréhension conflit eza na protestant pour que nous coûte à 54 communautés mais oyoka na te ba protestant bazo soit no yokina te ke protestant moko alobi na protestant ke nganda sala net pour vous dire que papa Simon Kimbangu atika bénédiction na protestant l'église Kimbangu so abino ay kotika malédiction na ndeni bozo ko résoudre le problème wa moketo ba ko résoudre et comme ko problème même gouvernement en place incapable de résoudre le problème de Kimbangu so benga ngo et un problème ko complexe problème ya complexe ça kati ya problème ngai so ba pesi ngai pouvoir ya ko résoudre le problème yo 2 minutes eza mingi na ndegini nayebi nini na korésoudre yango puiske nga mona ezalaki na kati ya bwato baviende bazosala nga nazomona ndenge bazosala donc eza problème ya jalousie donc mpo na korésoudre yango na kopose baquestion moko mibale yango nayebisaka ministre Lusolo Bambi babi ministre Lusolo Bambi professeur première nani juriste en droit moto asala droit liboso docteur en droit liboso ezalaki bayo na bameya mokongo azwa bénédiction ya papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas pour en vain. Hier, nous avons formé Lusolo Bambi, ministre Lusolo Bambi. Qui m'a tant que ça, monsieur. Donc, Lusolo Bambi a l'incarnation de Tatawan. Le problème de l'église Kimbangu, c'est na sengaka na ye na moyen média. Ce que le aussi, c'est un problème de l'église Kimbangu, c'est na tangela kai bata ko benga
ofandisi bango otie bakamera efilme olinga koyoka musingomba kendaka musika te soki alinga yoka soni ngona si toyokanaki na biso donc yango nazoexplike soki oye na makambo ya mfumu paul mpona koloba ko mfumu paul mwana nayena biso eloko moko réunion ya bamembre effectif ebanda kosalama na centre r moko via longoli yango eke na chikapa grand période eke na chikapa na ndako ya papa Chimbuka na lupanga papa Chimbuka. À ma grande surprise eloko na kamwaka ba membre effectif coopté ba onus ba jeune ba fandi ko finga or via zaka na boule abina alobito je suis fan na réunion ba nga benga na ye la nduke no zulangai luntadila ba buda luntadila za muta ya fait 6 ans ça boke ndoko zulanga luntadila abi landu okoyokela ngapi okoyoka makelele oyo nazwa transporté na keluka nkalundadila abi akoya lobi deuxième réunion nkalundadila ye basololi na mupanzi bato bazobude grand-père alobi église oyo ngamu na yebi ndenge esalama ngamu na koti wa nzungasa na église atangi bato nyonso akotisi ndenge bauti kolanda bina baarchive bundadila eloko nga naza nango nga nalingi te nazala tato ya zoni ya tabana basusu e place namonaka azwaka baacte de naissance ya bana nyonso toke na ndako azwa baacte de naissance bana nyonso apesi mpa nkaluta banda na mfumu jacques esolokeli ntina yango ya Solange bana msude bande ba onsunde ba saba changer ba komona ba komba botama na yango te ngapi na salaka na zoka ba photocopie nango mena ko la kisango te na ko la kisango un jour soko ne on epsa bino atika ba espace so na zoloba place ngana mona premier ndoi ya papa Nkuluntu c'est mfumu Dieudonné komona ye ki solokele Charles Daniel Dieudonné toto mbomba na mona on a acte de naissance na ye oya mfumu zaka e komone bitu vuidi msumbusi na mona yango namona pe ya mfumu Paul fils de kisolokele Charles et Hélène Bouela Tibas alors soko ba na tuna me via bina ngai tamba bimba biluntadila omoni makambo ya bana ndenge yindi bu soko na peso parce que yom to premier secrétaire général soko ngindi pese loko ena tribunal bimati utapesa ngona donc yango soko mutu azosaka na nkalundadila ngepesa nga mawa bayebela bango lundadila za nani te botika kotia conflit de génération bokoyoka soni puisque kozala chose spirituelle eza te koza mokolo ya bato nyonso te neti nga landu lelo place nga labotami nazoyebisa yo balabala moko na koko na nga Luvuma pa ifaki ebandi osala barépétition nango na lupango bakasisa kwa meso place sando ebandi après biso pa sando ebandi donc toki na quartier moko awa na farage bakako amadio à chaque fois rotation mfumu longo ezoya soki aye kotambola mpo aye komona fomona kaka ndano ebaki ezwa ngai amemi ngai donc ndenge papa mpunta ndenge tamoso mpe mfumu mbanza aye na kati on ayebisaka bino ke motu mosusu apozanga question omoni papa Bobe papa Tukembuso baza na baarchive mais devant nga landu likambo ndenge notuna pa ya mfumu Tukembuso be papa Bobe naza nango te puisque nga nayebi bapresse ya liboso ero no benga ba photographe ba to presse ya liboso ezalaka banani banga ko Mbemba Robert ba Lambert Mbemba ba Ntsitu Vuidi Lambert ba papa Bindama Anselme ba kaka Johnny Luntadila neveu pasi mumba oto kufakala mingi papa Bindama Anselme kotaki na groupe ya besengo mpona nini papa mfumu Ndongo a expliqué bato papa Bindama azalaki musingombe bateka ye na bandu yaki musingombe mboka na ye ngungwa kimbanda ndeko na ye mama Nsona na famille ya mama Nsona oyo atunaka papa Simoki Mbangu tango ozokende tikili biso nini po question na batuna papa Simoki Mbangu na ngungwa kimbanda eno na lukengo
ou apa alakisaka bible ndenge moko papa mfuma longo ayebisi ayebisa papa Benzao oyo bakenda na ye na Amerike na nini. Papa Benzao azali musingombe mboka na ye weno clan moko na mama bibi. Donc eza ba réalité yango wana soko mutu alobi ke azali mfuma longo azali nani eza na baventure kozala mfuma longo bango nyonso baza baincarnation papa ezala libota ya nkamba ya gome mpo bato baconfirme baza baincarnation na bizaleli na bango. Eza baspectacle te otelemi oye te fo bizaleli ndenge bapapa mfuma longo ndenge bazalaki mpo balobaki en tout cas baza bana papa Simon Kimbangu banokotala bango na bizaleli. Alors mais papa Landou, mais pourquoi acharnement oyo sur bana papa Kulutu oyo babotami na maman Hélène pour na nini pe particulièrement acharnement wana na papa Paul moto a créé problème wana grand-père Wete ya ndenga mabete au grand-père Wete kwa saka na mbongo minga saka deuxième personne pour na kotia mbongo na banque après on a gra pour papa Simon Kimbangu apesaka ye mbongo moko ya kusakana te même ka koma saka na mbongo mais grand-père Wete liganga makasi mingi mais eloko ya kobebisa bango bakomaka na folie ya grandeur kolonga bake Brazzaville komela ba 20 banani papa mfuma Mbanza na papa mfuma Longo ba regretaka mingi na comportement wana mbongo ya vie koma abokita papa Nkulutu asalisi réunion papa Nkulutu papa Mbanza papa mfuma Longo babengi nkakwa grand-père Wete na nkakwa mato kakwa mato comme témoin mbuta Wete po papa Nkulutu abengi tata papa yebisi biso mbongo no faut la multiplier par 3 oyo zaki nango nifueza oyo exemple ke fait comme asu ya mingi grand-père abi oyebi ntango nazalaki na zwao papa Mbanza ye atali na ndako amonaki ndenge ndako ekomaki bato balongi kobebisa ndako na ngai epuis na comportement na ngai moko alobi ndenge nazoki dans l'état ba vin rouge yaki faut ozalaka na moyen mpo konomela ngo na Brazzaville okomo négliger musala papa okupe sino mingi na makambo mokili bo na boye nalingi lisusu kozala na mbongo wana te na papa mfuma Longo makambo azoyebisa ngai malgré naza na mbongo mondire bazosepela te bazoma neti na kobunga nzela nakokeli fero mbongo ya ngai okoli bopesa ngai bopesa yango na bana na ngai oyo na bokoli. Donc ezalaka mfumu Dieudonné mfumu Jos na mfumu de Poulka papa mfuma Longo alobi me soki bapesi bango mbongo bakosala su mosala koko na bango te bia voilà place nalingaki yango wana soki eleki mingi kabulila yango na bana nyonso mpona kosala mosala ya Nzambe. Mosala na Nzambe azalaka mandia te soki oza mandia bakomanipule yo na bandimi kabula yango na bana nyonso mais oyo asuka azala banki ya bana oyo azala banki ya bana nyonso oyo oza nango pesa ngo pai na ye ndenge mosala ya courage na yo pesa ngo pai. Alors mfuma Longo asimbaka mfumu de Poulka pendant 45 minutes ndenge pa asala pa ya mfumu moso mfumu Alma kobima babimaki secret bimi ndenge nini bango bazwa ya molimo bazwa sumaka mbongo mbuta Wete boye na boye et le début du commencement ya combat entre les Besingombe na ndeko na bango kaka Wete jusqu'à sa mort yango no mona ndenge akufilaki Besingombe bazaka mécontent na ye ndenge bazaka mécontent na papa Nkulutu ndenge bazaki na mécontent na papa mfuma Longo c'était ça mais comme baza Besingombe moye ba éclairer makambo ezalaki te sino bato bakozwa mayele ndenge omonaka kaluntali na ndenge omonaka buta Benansiro bazana makambo na mutema me ba éclairer angola te sino bato bako comprendre mais ngai na yebi ndenge na kolobisa bango wana betela yango to na yebi ndenge na kolobisa bango omoni mwa pista muke na kotaki e bakomoloba vérité o ba bomba wala bakomoloba vérité. Donc c'est ça yango no ngaka mfumu pona nini héritage que nous n'avons pas ya muyombi mais or bana nyos bakabula ke bango pourquoi bana ya ba papa
bazwa molimo bazwa sumbongo bango nyonso baza kombati bango nyonso baza bango kombati eza nango te ko mfumu Simon zaza bango nyonso baza kombati même mfumu Zakai muta komisa e conseil direct ezanga bato bayebaka ngo te lelo kotuna mfumu Zakai koyebiso ngai mpona mpe mfumu Zakai azaka mpe na mwa verité ngai muta komisa e conseil direct na ndenge guerre bana kati église papa ozali yo moko po biso tozali lokola bakombata tozalaka na we biso moto oyebaka makambo peuple azoloba naye kocomprendre biso grand-père ngabi tozalaka mokomso ngai grand-père na mfumu Simon ngai mfumu Simon nayebi mfumu Zakai soki akufi avant eza yo moto kobomisa ye mfumu Simon aposa na question mpona nini abi aza près na yo mais aza attribution moko azosala te me bato azokumisa ke oza kaka yo moko papa oza boye na boye na boye tout le monde unanime moto azodérange lingomba mfumu Zakai bato nyonso eza même bakorale mosusu emata ntina nkamba ekeloba mabe ya mfumu Zakai bato nyonso baza mfumu Zakai nabi te ko mpona kosauvegarde eloko oyo nazomona lire eloko ezokende ondire pouvoir oyo toko mfumu Simon akufi par ignorance mutu moko te akozwa so pouvoir na makila ya papa Simon Mbangu ekokende eloko ya protestant ndenge ezali grand-père asali lek atie baconseiller nyonso atiaki mfumu Zakai premier conseiller ngwa Marie Mwilu ngwa Nsona ngwa Suzana ambanza mfumu Mbenza na mfumu Rigene na jeu yango na kena ngo na lekisi mfumu Zakai ya seki mfumu Ndando bandi papa simotala mamu mtata kena ngo mfumu Simon approuvé ngo mais ba vautour ya entourage ya mfumu Simon mécontent sauf maître Charles na maître Dan na colonel Kalonji na oncle nanga Samson balaka comptable oui ozuli kanisa bien bona nyonso bazovimisa mapeka na mécontent pona ni ko tia chef conseil direct pona ni mais le bon balela kango koleka ngai donc na betela kango tolo ngai na tu comprendre donc ezali ngai oui papa là nous bon to évoluer là lelo yo tokomi komona ba testament ekomobima testament ekomi kobima testament ebimi oyo reconnaître kaka bana oyo babotami na mama Pauline bao mususu reconnaître bango te likamba testament wana yo yebela onde nanepsa yo au monde église kimbangwise na niveau ya pouvoir même na niveau ya pouvoir bato balingi président Kabila te o baza na obédience à PPRD. Président Kabila a sa confiance dans le musée Hérodia. Le musée Hérodia a été la première victime de l'église kimbangwiste. Il y a un makambuka détourné 250 millions de dollars dans Boutabena. Moutasala document dans la EBI. Les mêmes moutoués peuvent être dans le document ou le testament. Il y a 4 documents. Puisque testament sur les alaki balinga batinda ngate na kene pa mfumu Charles na kene pa testament ezalaki te testament na bakango to mona yango première fois to zaki ngai oncle Piru Mumbembe mfumu Zakai na mutamungo na bi place obutati ya na bakana ko bibisa te ba funda na nanu ko ba ko benga na Alex mutaya na testament et puis mutu Alex so ka jwa ke ngo wapi okomona so batumsu ba ke makala te ngamta pekisa nkazulu tunatanga ngo na pekisa pe mfumu Zakai même mfumu Simon na pekisa bango puisque etangami pona 6 ans après puisque ba ebini l'église kimbango so bafunda na bango te sikoyo bango nyonso ne baza 26 batikala 24 bakanisaka baza na grandeur spirituelle koleka papa kulunza na papa mfumu Ndongo na papa mfumu Mbanza mutalabaki mbika esantu ako bango bakanisaka baleki bango yango bakoma ko sauvegarder individu ko sacrifier nani eloko batigeli bango ozomona pona nini papa Nkulunta kangisa bokilo nenkaki nyuka 3 mois na prison na longola kai mwana pasi mokimba kapilara kanga na makala na longola mfumu Ndongo mwana pasi mokimba
institution yango wana nzambe, individu ezali nzambe te. Donc ntango mama kuluta bisi bana nyonso ke bolongola potopoto botina lingomba eza déjà à maudire bana nyonso. Ntango bazoba mama loba mama mwa loba nini mama saloba tozalo na testament papa landu yango testament na jepsa yo testament ezali faux testament moto afa même yango moto kabula oncle mumbembe na oncle lutunu oncle mumbembe azonga pa ya grand père wete mbota wete namoni testament bina pekisa ke Edouard ngamta bokoli Edouard lutunu zinga ngamta bokoli ba mumbembe ozali mwana muke kokotsa mutu na makambo wana te biso toza besikin laza fumusimo naza musikingowe bazali bana na biso kokotsa mutu na makambo wana te testament papa nkulutu asalaka papa nkulutu akomaka lettre pa ya mabasi ya nkazi mabasi Pierre besi ngombe lukute bandile lote bagena okosla nkazi mabasi Pierre fumana na yipte soka